Sinda massage. Ça va, ma chérie? Tu peux en dire. Msalele, kitande na konde. Nazana tan olia mingi te. Après période de vacances, on tient tout ba keke. Totikali ba personnel métier. Et autres things des fois pour couvrir bah on a dit après non maman fona liana loba bona liana loba te fona c'est non liana loba te non pia bon makabo finga te elle te micro Frida aussi que sanga pour ba maramusu so mona ya mo grave na ba live Frida za arraché Chantal à lobika ko tout ça en direct et bon la sani non il y a bien sérieux nous allons Musala après-midi, lelo na boyango, na ke pourquoi? Na kotana lia, na otolamba mbisi ya mai siko na fufu na ngai na kota ngobota na osisa. To demari. Magayo mama ya lia fufu. Beza magayo mama ya lia fufu. Même si ça m'a eu bilon na ba. Eh bien ben non on va aller à mon papa Coco. Jos mulala. C'est le cas de moi. On y met on y a tabadi. Yanko Sena koya bino bolota bobo le en Sofia moi ça bonga na moi na mama na na ko tomo sérieux soni moi bataba soni bino bataba soni ebele makasi osea Chanel moi la boss.
fouet. Ah, je peux bon. Bon, pourquoi? Magali, napia bango kanda. Que vous pouvez vider. Na mia. Nga sara ba jete. Etali bino batombo zaka ba star. Nga na mwa musala bana bino nga na star te. Nga na mwa musala bana bino. Pona mera na mafuiti, pona za. Ebi bandana pontama. Bandana ya photo. Ikitaka kiubi encore ngai zara. Bijou pas bonjour. Oui, excusez-moi, pipi. Pipi. Eh! Moi, Marie-Claire. Moi, Moussa. Nakondi, eh? Comment nangaye? Kokonda boye. Et bimisi ngapelle qui est hygiène. On a soin à zongi munene nde nazara na bimara yaya neje babila magali lo mama la combattant na pia ba okanda. Bon babila pia ba okanda. Eh bande. Na me la terre souka. Comme ça il a bien. Zambe. Nazo qui appelle. Eh, botande na toki likolo mela fufu. Na meli en pesa o etikali ya ko. Mukie. Na ambition. Na bomba ki on boto bomo na dela biloko na chaki te sote botonga. Eh, botonga te poani. Boni boye peta toyo, Attends, tolinga koza frère, mais éroté. Zéana to soda. Bonjour tout le monde. Si on a lié na okimwa makasi, na comme na dai faible. Na au côté heureusement na episa ki mbisi nanga depuis lobby. Ba bundo a rouge et bimi lokola. Ba benga ni mboto. Ebimi lokola mboto tandi na toki likola omina fufu na olia mikolo bien te pona nini na olia bien te na landa chef na nga donc mosala ezoleka biso ebele mama mbongo ezokota Frida na Chantel bosa ba blague ototumbi otongindi Frida meli kuna langwe Frida na okotisa nga kotondika ba toilette nazonika na ndenga mukete nazongokuta toilette sikona kotisa mbongo na ndenga kanai na ndenga nkona ndenga désordre naza na tante akwa mikolo pe vacances ye fona kotisa nga ne passe nga tembe na bino bata Facebook bao ba vorie batu bazangelo ko sala na vie ba film ko inutile makamba ye baka na vie oyo sela batu ba video magalo zaka mukuse to yebi bon to bakso mu centimètre na minute otin ngane nazalaka na banga na ngami bale ya ba autisme mukili mobi meyebi à part ça Chantal bola yebi otanga te to yibit tete la comme ne garçonnette a mukuse ba bi coach benge ke mafumbi to yebi siko na yo suso nan suso na omona te nani su milolo milolo azaka nzoto misuni kasa za muluba bana baluba bazaka bongo na bataya ndengo wana ya fête siko fraîcheur nde akatsa nzoto ngana sala musala na niveau moko ya nkona niveau moko makasi Blaise Luwa ou de mwana moni ote monamu mikolo bwaki singa yo bwaki za mama abana est-ce ba bwaki za mwana musala bana ezanga bongo Nabi Mikolo yotokomi na défi. La qui sabiso qu'est-ce que tu vaux dans la société? Tu veux quoi? Tu vaux quoi? Tu vaux quoi? Tu vaux les maquelènes? Tu vaux les insultes? Tu vaux les inutiles? Nous, on n'a plus le temps. Ça, c'est du temps. Hein? Le temps, c'est de l'argent. Là, on a le temps de chercher les sous.
Oui, biso na fandi na kandi ici 3 ans, presque 3 ans, donc 3 ans côté. Ngasi na bibimelaki. Oui. Ce qui 4 ans yango ya buzoba ya ba futilité, ya ba humiliation otomema na ba famille na biso. Mikolo na olinga magalilo mama makasi nzoka nda bombelanga kazara petite sœur à grand frère à moto. Bino bongo yango babi muta bomba ni yo aleki yo na mayele magali na lulu na lingo makasi po ba révélation na olu yo kawa po bakanisa mami azaka ye moko boma ete nga na ya nzambe apart na ya na nga nazaka ya nzambe nga nzambe atianga mise à part yango bomona nga na makambo ba délire naza te malgré naza te oyokaka kuna video de royaume kukao mama ya bizengi mama ya bana bino mamingeni mwasi mode bisumba mama namona batu bazwa bakombo na leki na kofi olomide na bakombo les grands mopa okwata korama vedi na leki na bakombo kwa donc vedi que na leki kofi olomide na ba succès na leki kofi olomide na bele pour niveau bakombo ba pesanga eleki ya eleki ya kwata koraman babi lelo mode bakombo naleki babi papa sa chéri na bakombo naleki yangiamba na bakombo naleki dikap na bakombo naleki papa na biso ya mikolo na bakombo ekozwa faire gola naleki na muta bakombo boye ba succès boye ba piaka esiko nga mona mipona na nga mwana musala bana bino na koti fufu deuxième ronde na obana ronde à 18h30 que niveau ba combo ya succès nga na zana ngona o comprendre te lobi bo bambangani wa mingeni bipole mama combo nana liste ba combo quadra il faut bander la papa abiso papa Karine il faut bander la pomme mikolo niveau na beto niveau ba combo grand mopa kokanate yo combien d'années à succès grand mopa babi papa abiso Kofi Olomide ya yo amongo wana babi Sandra Kazadi mon petit frère azui wa piango babi sia Mao Kazadi ya baleki mon grand frère propre babi check babi mikolo ba combo système ba combo de Brigitte Maki ba combo de makambu na na 6 niveau moko bijou pour ba combo de combo tout ça liste de compte ba combo car toujours nga number 1 na leka bon na ba combo ba pesa so ba pesa combo te se ko ana niveau te bandela na masolo na tunie na baki mutu na mutazongela musala poni boko ozongela musala te ba fimo ba boya kaka na internet pona ko envoûter bato pona ko ensorceler bato pona ko mema bato en dehors de la vocalisation on nzamba benga bango babi chaque chose à son temps atoki pena niveau fufu tala atoki makasi chaque chose à son temps bosaka na temps ya mukie temps mukie yango parce que bino nyoto na boleka ba de 30 ans même sous ba leka ba 40 ans longtemps ba kosaka totikali na temps mukie moni siècle ya vie ya moto akoki kosala na vie biso nyonso tu ba fi o ba yaka na buzoba ya kindoki na kati internet ba leka yango siko balingi babanda komema distraction na envoûtement ya sorcellerie na descendance na biso non ça va pas se faire, ça va pas passer comme ça. Mamingeni n'a pas le temps. Mamingeni a le temps de zouka. Webi zouka, chercher, koluka. Mani, dinero, reod, mbongo, mosolo. Ouais, c'est ça.
je le temps que de chercher l'argent. Et puis, si on a mis c'est bien enveloppe pour moi, quoi. On a mis nos cabos et deviner. Pour ça, quand on a 50, 50, 100, 100, 50, 50, 100, 100. On a mis c'est bien, on a dit, bon, deviner, on a 4 enveloppes pour y vivre, mais ça combien? Si vous avez na minute, on a mis moto, on a surtout à la rando. Les napes yo défi, des bien au bateau à Zoba et Bandoki. La bien zambazo pambola na maboko na musala. Bolina pia bino défi lelo ti lobi na pesa bino 24 heures. Bobi misela ngai enveloppe ndenge wana lelo so bimiseli ngango oza droit compter continuer rando to pesa mo kondia rando lokwa bo welela makambo nga reine rando nga mo kondia rando nga finaliste rando nga mama rando nga papa rando nga koko rando na pesa bino défi ya enveloppe moko ya mi baleta enveloppe moko moko mutu lelo abimisi na ngango batu onyoto bomema baninga na ba distraction olebo pousser batu bakena musala océan likasu babi ya yango wana bana paradis bomela awa tolingi su ba sous-marin te o batu mabete tolingi bino su na makombo wana te tolingi bino na makombo mususu na pesa bolingi na pia bino défi poso muta relever ngo après atikali na titre qui reine à rando roi rando bolingi défi po baninga ba bosser mo pa lobi dans sa boss so bolingi na pia bango défi lelo 24 heures ko banda lelo ti lobi na pia bino 24 heures yela biso enveloppe mbongo etonda bongo soko yela biso enveloppe wana osali direct après nga na bandi ko compter lelo na 4 enveloppe wana eza combien ce bolingi na pia bango défi comme ça to pesa reine à rando roi à rando titre comme ça batika biso kimia to boyite chanter la fin de kuna boy afin na studio chanter la fin na kikuku pour moi ça libaba bilibala libala pasi kotika ndako munene boy mutema pasi okeka kofinika na moi kikuku wana kikuku en pesa la propre koka mande kikuku en za propre après au mona moi espace epesama muninga soka boy bino bo gagner na bino bo leki boza baya makasi baya bapomba kasi botika peti koma botika te oyiga baba ndoki makasi bible lingi bongo te bible boy babi mutu saka sengi abando aboyi na ya boy papa na Allemagne tika ko benga nga pardon tika ko benga nga sima na pesa bango défi muninga boy ngaso yelo munina muta boy na koma obi soni soki mutu oza na soni ozoko otika eloko te ezaka pasi soni eleki ozoko otika te obimi yolela bino bobaki boganye biso tondimi na biso boganye na bino me boko otika te pwani mama bato bakomi koluka nzambe bato blesse le roi de moi tokomi oluka nzambe ki bon nzambe leka kati na biso. Je remercie tous les hommes de Dieu de loin et de près. Merci na ba prière nyonso tout bwana otia biso otoyebaki na otoyebaki te parce que nzambe azalaka na temps na ye ngana zansu na besoin te na ya ko justifier monité vérité bimi bapanzani baswani akomi opesa nga raison te raison nano esili te toza na possessis ya délivrance. La délivrance, on la cherche, on la désire. Il faut désirer. On ne peut pas posa rando, boka posa romafinga, boka posa ekobo, boka posa fornication, boka posa kozalaka na mobali, mais mobali a boali yote, mobali a bi ko valoriser yote. L'essentiel ba mona koka kozaneke komona katanda ko bota kanene ou boti na e ou bien mobali moko alala ka. C'est interdit dans la loi, c'est interdit dans la Bible, c'est interdit depuis beaucoup qu'on a biso. Moi s'il faut pesa mobali pour ça abala yo. Moi s'il faut pousser mobali abala yo. Pour mobali azalaka perdante. C'est nous les femmes qui sont des perdantes. Comment qu'on dit aux femmes dans la mobali, il n'en est 2 ans, ni fiançailles, ni libota na yo, ni souci, ni ko pousser abala yo. Il faut pousser yo fandi.
Eh, naïsa Marie-Claire, merci. Pour maman, nanga banda esanga ko luka mobala lexelo RT, mobala fandi na il faut yebisa keke nazanga na ba famille nanga ifo mona bango. Lelo na poto koma yaka to fandi bo fandi une année 2 ans 3 ans. O ko yebisa mobali aya ko balote po ozo banga tellement makabwa mabele kio, tellement o sala vie kindumba dans le passé, tellement o se antika ko seka, tellement changer mibali lokola to changer ba caleçon. Mukolo musuba tumusukutu bazaka sukoli ta changer caleçon te. Mais yo chanja mibali lokola to chanjaka ba caleçon. Yo chanja mibali omela ba superma mibali lokola to melaka mai. Ozoko kako yesa mobali vérité. Tu dois m'épouser. Naza mama ya bana 5. Nalinga quand je suis inspiré que quelqu'un me coupe ma vidéo. Ah, oyo pesanga kanana ya ogangi lopamba. N'importe quoi. Ah. Tout le temps, les bandes qu'on a wifi, quand je suis à la maison, je suis en train de parler de quelque chose d'important, on est en train de me couper. Ça va pas, non? Basi to koma na soni, o boti mulongo boye, ko bote lo bien l'autre côté. Est-ce que boti dans les normes? Ah, c'est comme ni Ah. Est-ce que boti na norme o boti te ya kindumba lelo mobali wa zalaki ya ye simba kina ye te mususu aye dete basaleli o liste te loboko ki o boti premier mariage estime te deuxième ataille troisième histoire c'était comment c'est l'histoire qui compte c'est la valeur d'une femme qui compte qui pousse l'homme à épouser une femme ce n'est pas nombre d'enfants ndemute comme un handicap non c'est pas ça. Des femmes qui n'ont pas de valeur, mais niveau à vie, comment tu vas avoir le courage de sa blaise? Il faut balanga. Tu es au fond de la beauté. Ok. Oui, j'ai les droits. Parce que je sais comment je suis. Je fais ma vie. Je suis marché. Je sais comment je fais l'op ma vie. Comment ndeni na tambu sa vie na ngai donc okoki koya te na lambela ko miswe ba fufu minene po yo la kanga yo za mode yo pe tala oko soko li ko bala te zonga pa na bino kuna awate d'ailleurs otulaka donc na fandi boenga na ebina kiboko na biso mwazia ni fait bandi abana ebi ba yana biso ba ombe la pauvre qui est botika roseka la pauvre qui était morte paix à son âme ba yana biso ba naou ba yana biso ba ida ba ya quartier to andako mona ba mama na bango biso zaki na bana mike ozo telema na coin kuno le telema na mobala na yebisa ya ko se présenter awa sikonga na tunie yo zo ko ka koyesa mobali no ya ko se présenter te ko balote pokindumele akolinga deni akotangelo fiston, akotangelo Jérémie Penda, akotangelo Trésor Abicho Gang. Aya kotangelo batebele jeune musanga, aya kotangelo mobela magali komone na papa na biso kuna o bafinga na mikolo. Ale. Akoya kotangelo liste tellement zoko kati bozela kangana no pardon ba voate. Balende la kanda. Tellement zoko kata akoya kotangelo jeune Michigan, akoya kotangela yo bato ebele kokokata okosenga ndenge ni okoblige ni bato ba oblige ko basenga ka babikinga sana suka leader mikolo na osepela magele le moma po ayebi moi lisolo mukie ya ndako na biso ya ndako na biso te ya famille na biso petit frère petite sœur à vie na oh okoloba nini Oloba desu, oloba neni na yesa papa to fandi pe moi mikolo to kyo se présenter ma maman biso ba noko yesa obe otemi kuna na coin ole botele magana ko kasi yesa na ba famille ba ya siko ba mama na banda ofitala bino ba osaba je donc ngana boti bana nga 5 boy na ndenge na komeli boy mama moda ya ka mikonyo to amata punda amata kala suki na punda yo ka bilenge ayepe ba lambeli epe fufu boli pe azo pe libumu kitoko ni ote bimi atula ki na mboko yo bazwaki ete ngama mina zuie na ye na bor na nga na carte internet bino ba bilombe me bo ba ndoki Mwandi ko sonde, bwa bandoki makas, bwa bandoki, bwa pe bandoki, azalaka na mboko boye baka mode.
Bébé votre routine dans la poto soit nous bien éco déconner l'internet. N'a pas d'argent les cas grave yanga. Faut pas que bagay. Ah you matema mia timba. Natala na yeba mitema ya batu babi le cœur de l'homme. L'homme kala anay baba anay passé na zara kizengi. Muta yebi modèle quoi ngate bato nyoto ba obima wana na yeba ka modèle avant bango alinganga depuis 2014 na boya na tambusa na moyeba ka a sérieux ta uta ko divorcer ngabi olokuta na zara ka pe na libala moko boye na bi a place on ba sange lokote na okyo kima pe ka bongo te na sundoli po na zui modèle te mutu fo otala kai ba ana nyoso tu ba obima lobi abaye na simanga mwasi ya mayela mona musika oseka tika oseka bazo koko senga mibali babala bango te kaka papa bino komika shagit me a double afana na papa biso belele papa biso bino pe boyela biso papa biso fina ba boyela biso ba papa kombi tondi ba papa biso shagi oto yebi kazala aka na papa biso banda to yeba po mutayela biso papa biso za shagi si wonga na ina bor na nga bomoni ye bo sepeli ale bondi otia emiso akomi bien mais na mboko botala raite na mboko na mokilo nyoto mutu nyoto afinganga sekengati na kiti niveau si on a ndima ko kita niveau on peut bien suboni ko kitango ah boni bo abandoki bo mitema mabe j'ai dit un grand merci écoute je vois tous les hommes de Dieu. Au lieu de ça, la moins la célibataire, il y a qui nous ma, toni to ça la plus, c'est un lo ba ka vérité, moi soit ba. Pour un bongo, faut faire très attention. Tant on a lo ba ka 1600 vols, danger de mort. Comme on a comme les loyo, danger de mort. Bon moi comme les loyo, danger de mort, dangereux. Ngana comme dangereux na leka ba fille belé na mayeli ba femme parce qu'on n'est plus de filles, on est des mamans, on est des femmes to bota. Ah oui, na luka na yeba moi sina mobali mutema mabeni bazana ngo. La plupart bazana ba babala na ba na ba basi na ba na banda. Ba plupart ba na ba galère. Yanga ka munazaki na yazaki moi na visibilité moi na vision moi mukie quoi. Et à comprendre que na internet mutaye na yo aola ti so doze bakena bongote oko beta mi papa doze kolanda visibilité na te biso salango muto ba benga na carte internet fait na nini kolo nzamba ba vie c'était moi nzamba ba vie ba sero na prendre bandi sike zo régner zo toka nzamba ba vie to zaki groupe na biso me baso tu photo ko Chantal la Côtier elela ngana eningana ka biso mbale mtozaki wana après to ozo moi mwasi wana mususu wana koma ofinga biso c'était comme ça mais Nathalie Nyos Katia Nyos wana je granier ko c'est la mort Sonia Gigos Chantal abinde kwa moto kozanga ko yebezali wa mbotambo Nathalie na Nyos wana Nathalie bana sali balance bato bele bazwa mayele pa mububa ningati bato afinga Chantal mtizengi mais Natala na yeba ina trésor te na yeba ina ndako na Saint-Ouen place andako sexa biso mais atika ngo oyebiso eto développer na moi mayele moko akibomoto yaya mutu na mutu olinga cha vie na ina droite parce que moi si abongi na libala kwanga na makayabu te libala ya mwasi na mobali na fana ka libala ya ngamoko na yebi difficulté na yeko fana libala ya deuxième bureau na yebi difficulté on a lobaki ata nazwa mutaliboma nazwa mutapusu mais azala ya nga nde na pie ba fi internet ki peleke se na bimisela bango bombo ba craquer azala na ye déjà azala na ye kara totala kaka otala bomango te otala place na zelo moi mabete mais tant na mona peke e mabele ki na mela trop na supporta trop na accepta trop humiliation libala ya batu maintenant mobala ngo pa komi ko potanga akomi ko finga nga na batu na esa bino rando o eza na côté nango ya bien eza na côté yango ya mabenga na zwa na nga mingi côté ya bien na linga côté ya mabe mingi te se yo na weso ko seka tozo yo ka te ko pianga kande kitisi akasu babile ya batu ya ba ya ebele
kozwaka kaka eloko kaka oyeli elelisi yo kaka te eza kaka mabe te na nzela kolela wana obénéficie nini ocomprendre nini parce qu'il y a toujours la leçon, il y a toujours une leçon dans chaque problème, dans chaque chose, dans chaque obstacle. Mais tolinga toujours koturer avantage. Non, il y a les désavantages au pesara bénéfique na futur. Akiti niveau, azui kizengi, azui bisuba, azui nani. Ngasko nandimaki na ye. Lelo komi bien. Lelo komi bel sabino mitu parce que mamia simbi na maboko na ye. Nyo surtout mamia simba na maboko na nzamba piaka valeur parce que je sais ce que je suis. Na ebelo oni nzamba chapa kat nanga. O nyo surtout na maboko na nge ya ko bien pembe nanga ça prend du valeur. Mamie c'est un nom. Le royaume, c'est un nom. Moi, dans mon c'est un nom. C'est une visibilité. Blessing Nicole. Je peux avoir les ministres, les gouverneurs, les députés, les conseillers, les hommes d'affaires. Dans le bas qui te yabatute. Na kezo yanga. Si ko yanga yezo swabino. Mais les bandes de boba qui yanga zatina tina kiti niveau mbala papa bazange loko. Hey! Nzamba opinir bino. Kaka bino na misala mabe na mitema mabe milimo mabe bokomi kwa mvute bokomi otia intoxication makambo ya yeba kite yango komo sala ngo contre nga. Des fois je de larmes aux yeux je dis la Bible dit vous aviez les yeux mais ne vous voyez pas. Vous aviez la bouche, vous parlez pas, vous aviez les oreilles, vous n'entendez pas. Vous aviez un cerveau, mais vous ne comprenez pas. Et quand il y a l'envoûtement qui entre dans la vie d'une personne, surtout les combats réseaux sociaux, la personne oublie qui j'étais. Et la place où c'est qui m'a amené. Je suis arrivé là pour comment? Moi, je conseille, je condamne plus. Soy na kondi boinaza ki na kana moko kinga okitate, banda okitate. Na sala ki même réussite na santé nanga, bazon sayenga bakis. Na j'avais une colère là que je pouvais même faire du mal. Mais c'est grâce à la parole de Dieu, Naba conseil Nabino et des hommes de Dieu que je suis toujours reconnaissant, je dirais toujours un grand merci. Bah faut continuer sur toi Chantal na no merci. Karine Matala, la mienne, Lolo Sling, vous ne m'avez pas abandonné. Kinga Sana Souka, Linda de Souza, qui encore? Vous êtes tellement nombreuses, personne ne m'a abandonné. C'était vraiment comme si Nakokiko explosait. Mais je ne pouvais pas m'exprimer, je ne pouvais pas parler, je ne peux pas faire de live. J'étais là vraiment, na maîtrise moko nzambeka mutayebi. Et je dirais toujours un grand merci, un coup de chapeau à mon coach. Coach Bengeke Mafumbe Tete là. Na évité pourquoi modé alinga kayote. Mais ces choses-là doivent prendre frein. Et ça, mon à porter soutien à la vie dans le colo Tete là. Et je ne serai pas ingrate. Na mona yete, na zamu Tete là. Mais il m'a toujours soutenu, il m'a toujours conseillé. Jamais tinanga tika boe sala boe zong sa boe te ayaka nanga ka yo moko za mukolo ebinini kosala. To bossa na bola mo batu te ya koloba yango to zela na batu ba kufa bien bazala te po yo témoigner bon. C'est ce que na linga te yango wana ingratitude wana. Batu bakoka ko pesa mutu valeur oyo a pesa te na vie na ye. Après, on a 1 euro, na pia que 1 euro, mais juste les soucis car il y a bana. Nenga mona kena comme cible ya mon chéri ya rigolade ya mutunyo surtout parce que kaka na boti bano babotami na problème ya autisme. Mais la plupart ya bato ba ya ofinga ngale msuna internet na kibo moto boy na kibo ya hotel mata sona na finga nga. Mais pona bana ana babotami na problème wana na koma objet ya mon chéri. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu. C'est qui se lève les derniers. Oh, zoleli saba oba mi mona ka bilombe. Les gens comme mona bilombe bazolela. Mais quand nous les mamies on était en train de pleurer parce qu'il se manquait des enfants. Tout le monde prenait encore du plaisir d'insulter et de se manquer. Et aujourd'hui,
c'est leur tour. Dieu a renversé la situation. Les dieux de rêve, les dieux qui renversent, les dieux qui ressuscitent, les dieux qui restaurent, les dieux qui relèvent. Alléluia, il est Dieu, ce Dieu-là, il est bon. Il est très bon, il est magnifique. J'adore et j'admire ce Dieu. Tamba pesa ka valeur na biloko ezanga tina. Nana koka otala na mami. Mama ya bizengi, mama ya bizengi, mama ya bagege. Ta mama ya bagege yo, bana no batanga kasoi, bapululu. C'est Dieu là. Je les connais. Il n'a pas encore fini avec moi. Il n'a pas encore fini à restaurer ma famille. Il n'a pas encore fini à réparer ma vie, ma personnalité, moi. Cette femme inutile. J'ai confiance en ces dieux. Tant on a ma vidéo, je n'ai pas peur de la personne. Tout le monde connaît qui je suis. Quand je me avec vivacité et force. Mais c'est Dieu et l'âme. Naïbite, nazaraki na kana mais nazoka sentiment au fait la mode vidéo te. Naïbi mode très bien. Que ceux qui naïe koloba, il sera anéanti toute sa famille. Il y a cette famille-là qui ne m'ont pas rejeté, ils ne m'ont pas humilié, ils ne m'ont pas jugé, ils m'ont juste accepté comme je suis, ils m'ont conseillé. Si on a aucun passe, non simo, tout soit dans ton mila, ton lia, ton seka. Ils sont un peu nombreux, na okyobo sana bakombo. Na aucun passe comme on a la vidéo moi salamaka moi France. À fin à Roger. J'avais de larmes et je pleurais ces jours-là. J'ai dit, j'amène que la poisse ou bien la malédiction chez les gens. Talato sarana nzambete. Oya koti kate ba komba ba ninga o ba lingi problème te to pe satan. Ça fait mal na yebi ke batuna biso bolinga bo mona tant ba fingi mami aya réagir ba fingi otete la ye ba fingi Chantal la ye ba fingi Magali la ye ba fingi Kingani la ye. Mais ces derniers temps nous on a compris tous les qui satan na énergie. Yaya na ke lukambongo te. Ce na bimi seli bino mofuku ya enveloppe. Ah, ok, bite Frida na Chantal ba ochela nga suba 1 euro pembeni te. Na pesa bango défi ya musala. Na la ki saka enveloppe na tout na ba fi oyo ba pomba, o ba rando, o ba danger. Sonia Gigos ba la ki sabiso na ba compte na wala za o saka na ndako ya compte te. Na ngaza mayele na compte na le mususu oyo ba compte privé. Ok, tu as 500, 400, mais na compte bana na mutu nyoto ayebinga. Ayebi chaque mois na chaka mbongo moko ikataka monta moko automatique. Et que na compte bana na ça fait combien d'années basala ngango. Et na bouja moté. C'est ça une femme. Et belé ba ya na ba distraction ba ya tobima. Tobima, je vous en prie. Basuki totika nzamba mema mutu na muta futa ye na ndenge na ye ngape na lobaki nazo futa na lobaki toko futa tango bakrando e baluki li Chantal na kibolamo ya la kisakabatu na mona ya zongela kaka slogan na ye ngeni alobaka toko futa biso nyoso tutozo futa na to sisi o futa te totika nzamba corriger biso Eric bonjour totika nzamba mema biso mutu futa ya ye. Moutou na moutou, il faut foutre yaya. Les salaires de péché, c'est la mort. Oh, nous sommes tout au fond de la rato, fouta rato, sala rato, fouta. Walola yango, lui faut l'euro. L'icole kangama, ma belle fungwa me. L'icole kangama, ma belle fungwa la l'icole kangama, pona bango bénédiction, zo ya e yate. Ma belle fungwa, ma pona bango ba melama. Il faut changer façon de prier. Il faut changer, sortir dans la distraction. To oumeli na distraction yaya to leki si bane. Na sali quelques mois nazo sala, mais nazo tala na niveau nazo simba mbongo na maboko nanga. Nasu na pas cité ya kobimisa
100 et quelques, 200 et quelques, 500 et quelques. Ya ko sa ta ba délire na bana na nga. Ya ko boya pe ko lamba na ndako chaque jour boli ya kalibanda. Po nazo sana na ba weekend. Nazo sana tina pokwa. Nazo sala po na sepesa bana na nga. Ezate kaka chaque mois. Awa no landi femme seule. Ba pia kabiso 900 et quelques euros par mois. Après les 20, tu vas y bâtir sur moi quelque chose insuffisante. Mais tant aux sala, il y a aux calculés, na sala ba na plaisir, na songi saboye, na sala bo na sima po che moi mukesima, pour défier Zali. Si l'année prochaine, na ba fille à rendre, ba tina, ba femme inutile, ba femme insensée, les femmes sorcières, les femmes infidèles, les femmes impudiques, les femmes impolies, oh ba akoroye se mi bali, oh ba zola la ba ngo fele, pour ba yef ba ba bala ba ote, défi na ochabino, muta faut y na boufa lupango na e, aya na niveau tongi, comme ça total bino nde ba lombe, ba to makasi. On en a ras-le-bol de votre distraction. Il y a sorcellerie. Na lingi moi si surtout o ya sala ka rando. Aye la biso beaucoup al pam na ye. Ba la ko pamba. Regarde-moi ces impudiques, les impolis, des impudiques ba sa ndumba ba inutile. Ba sa ndumba to mona ba ba sala ki ndumba na Belgique, France. Ba telemisa ba building, ba telemisa ba ndaku, ba kindumba internet ya ofele, ba changer ba bibali lokwa ba changer ba caleçon, ba yaka na kindumba comme lokola normal, ko ya ko envoûter batu, na mutafani na bikok na kikuku, mais ba pesier valeur, na yo mutozana na kacha château, mais o changer mibali lokola caleçon, ozo koko kanga mobali na maboko te, ba se ba ndumba, ba comme ça kindumba eloko moko malamu, tandis que la Bible me dit fouillez l'impudicité, résistez au diable. Diable, au nom de Jésus, je te vaincrai. Mais les sentiments de la sexe, oh, kuna komi koyoka na se à moi si, et ça comme ça la titi. Ya mobile c'est telemi, lingi ka kotsa le kobo, oroki mango ndengeni. Mais diable nous toko lobi au nom de Jésus sort, il sort. Mais kobo kolinga, yo wana kakabwe, alléluia, amen, Jacques aye, Fred aye, Richard aye, Obed aye, lobi Jefté, lobi Nano, les sorcières, bozo changer méthode à kindo kia koloka biso, bozo la batu kindumba tonga midi pokwa, bozo koko fana mabala te. Moi ça zana mobile na katanda kwa kokyo ba no yela kabiso ba video ya délire ya kindoki, ya kolate la biso ba awa bando katake karaboy eloko pe na nzoto na simezate kolera ko envoûter biso tonga midi pe quoi. Est-ce qu'on en a besoin de ça? Muto aza na belle famille akoki ya hotel ma ko ya ko finga rabat batu bazanga sans sa vie bazane lokote. Muto aza na belle famille ma malonga ya hotel ma ko finga batu tonga midi pourquoi te na préféré na manquer famille na respect mes belles familles, c'est la honte. Ce que j'étais, je ne le suis pas. Le passé est si le cas. Aujourd'hui, on est dans le présent. Tozo qu'elle est dans le futur. Il fut un moment, j'étais dans les délires. Mais voyez l'Arabie sauté bandaka, yo, il fut ezalakate. Tu y es, je suis, boni ba je suis ba tu y es, ton me dit pourquoi boy maman, yo changera te Rabi qui danse Rabi qui danse Rabi, une femme Rabi. Moi je connais qu'il y a un Rabi. Il y a un seul Rabi, celui qui ne change pas. Le Dieu de présent, le Dieu de mon futur, le Dieu de mon passé, le Dieu de mon avenir. Un seul Rabi. Yo comme moi si Rabi au change à rater. Tu veux amuser la galerie et le bas on en a ras le bol. Il faut amener des autres sujets. Banabazo kola. Au moins bana ya basi babimi tala mabela mais ba mona maman la tala kama ce qui cale ce qui peut couper ce peut na yeba ngote ce qui peut qui babenga ngoni kitaba ce qui litaba ce qui taba. Des femmes inutiles, des femmes insensées, des femmes de l'impudicité, des femmes impudiques. Bah tout là, il fit un moment, on était dans le délire. Mais toi, on a toujours différence. Oh, érotique, oh, niveau des abos, niveau des abos.
Mettons au monde à bana bati misu. En plus, baton peut ba nzota misu ni kolega na babiso ya. Bale tala misu ni tala mitu tala bazolo na banzota. Nzoto ya malonga te kaka ande ba vimba ko banda ati aw. Balinko ya ko distrait ko amuser galerie. Quand les gens cherchent le changement, quand les gens veulent changer, quand les gens cherchent la délivrance, quand les gens cherchent le pardon. Bango ba yate. Bango il faut ba ya remema bino en dehors de ça. Mama gali mikolo de na sepela no. Mboa. Ngana tiki bino c'est que j'avais à dur, c'est ça. Na carré nanga, nzela nanga, ntayate. Mamie n'est plus là. Oyo kaka, oyo biso muta ana milimo mabena kindo ke sangana. Elongola mutu soni. Pongande na fandi nanga boye. Ntumo atanga ane kombo na ngati. Nakanga makaka kombo maître penda yo, chibo. Oh. Ça va passer n'engwana. Ça va passer. Encore ce mouton qui peut tenir balobi na ba français baloba. On répond les imbéciles par les silence présent imbécile. Bon Lucas que boye ba finification imbécile pour batu ba finga batu kaka ba imbécile. Oyebi finification imbécile. Pour ceux qui oyeba ki finification imbécile. Oya sukulu ça la batu ba vidéo te. Vous êtes que bande d'imbéciles. Devant la pesi bino ngwana. Allez beaucoup de ba Google bébé ba tata na bino ba maman na bino ba bino finification imbécile ça signifie quoi? Faible des esprits. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.